maboko wana aza mama biologique ya Naomi Kipulu ndenge boko mona na ozosenga bongo na Dieu donné maweja apanzela biso caméra mama zoko kate azolela mwana nae basi pe ma voilà en tout cas kaka ndenge na expliquer kibino ke na KM télévision toyaka bongo na information ya solo pe na temps réel. Voilà, là nous sommes à la mort et à bandeko na eba comédien oyo bae bongo kolela ndeko na bango Naomi Kipulu. Voilà, là vous voyez c'est Mama Via, donc c'est tout le monde qui est en larmes. Donc baza bongo epele bazolela bazokoka bongo te po ete ndeko na biso Naomi azalaki bongo malamu na baninga na ye. Voilà, comme vous voyez bazolela bongo. Là je vois la présence de Charlie des groupes Sinark. On a dans un monde baza bongo baike ba groupe ebele oyo kokabola mawa na famille ya Libota mobimba ya mama na biso Naomi Kipulu. Il faut là compatir vraiment na ye et surtout na groupe sans souci parce que Naomi azalaki na groupe na bango et puis lelo oyo azalaki na ba programme azalaki na ba rendez-vous azalaki na ba tournage azalaki na ba projet atiki biso. Donc moi je pense que le rôle ngala ye bandeko musu bazali tozola ça toujours douleur wana amour wana que tolingani na musalango toza vraiment de cœur na famille et puis na artiste nyonso donc c'est ça. Kaza artiste donc aza collègue na ngai aza ndeko oyo corps moko karesanisi musala donc le temps toyoki passe ya liwa na ye abilité du coup akufi sala campagne alors lokola lelo ba obimisa to bitoya to lela ndeko to rendre dernier hommage parce que hommage mususu rendre les soutien. Bimba Naomi, tongi toyeba boyeba na Naomi wapi est-ce que vous jouez na ye to botanga na ensemble na yina
Nga normalement na jouana Naomi te, mais en dehors ya jeu to bando kutana Naomi. C'est une petite sœur oyo aibi ko respecter bayana e, bande konae. Aza vraiment na respect. Alors aza pe na gentillesse moko boye, o peut-être mankaka et pas balé ki na biso mosusu. Elle vraiment elle était là. Et puis serviable. Nayebi na théâtre te que to jouer na mais nayebi ande wa théâtre soit moni yo kaka akoya vers yo ya boni ya o melanini. Donc elle était vraiment gentille. Donc c'est tout ce que je peux dire. Départ naye et tiki pena moi vide na motema ya mutu nyonso lelo so akufeli okufeli tata ya ndeko oyo kapasi kututa mutu ka ozomba no mone na balabala ube mutu kutu bopesa ka mbote une fois oyo kamabe. Alors siko imagine toi que za Naomi au total rana scène waza collègue ça touche. Merci vraiment. Moi message na libota baza vraiment attristé, moi message je vous réconforter. Vraiment courage. Quand ndenge tolobaka ke loka liboso tolukuloba ke muta bela obi ke muta bela akobika to akokufa. C'est ça la réalité d'une personne. C'est ça la réalité de ya vie. Mais quand une personne a bélité kambala moko pour accueillir, ça fait trop mal. Je peux dire la famille de Naomi, la famille Kipulu, courage. Courage, nzamba pe sabino makasi parce que na minute onde bo mona ki mutu mo bozala ki na ye mona mo bando tinda peut-être bando salelo mo ba bien pona bino. Maintenant elle ne plus. Ça fait très mal. Choc wana vraiment beaucoup kangote mais nzambe akokise la bino on a place wana parce que bino mo beaucoup kangote parce que moi je sais comment ça fait na ebi pota wana ndenge zalaka et koka aussi la té apota mo ici la raté. Parce que même si on bota au ebiketa mwana zana oza zemi mwana obotama ozana sengo zela mwana metanga okufa bozela ngote ça fait trop mal la disparition. Mama fille mbote na yo mbote ya to moni ope awa na ebemba Naomi ebisa biso oyebaki Naomi na scène si bo tourner na yeto pe oyebi kaka tanke na ndeo ya mambo te. Non na tournane na noté mais le kola na yebi ka artiste donc aza collègue na ngai aza ndeko oyo corps moko karesanisi musala donc le temps toyoki pasi aliwa na ye abilité du coup akufi sala capaz. Alors le kola lelo ba obimisa to bitoya to lela ndeko to rendre dernier hommage parce que hommage mususu ko rendre eza souté yango to départ na ye tango yoka kisangwa liwa esala ki oboni liwa nyonso esala esengo te esala pasi bokabwani nyonso esala pasi mutu moko oyebi te omona te mais ozoleka na nzela omoni kakwei oyebi ete tango busimba oyo akufi otikala komona ete osala pasi boni ndeko osala ni musala donc esalaki pasi koma ndeko akokufa bongo mais ya mutu ya eza kolobaka ke nzambe azwa lokumu. Et réconfort, moi, réconfort, on a libota, c'est tout, maman, ça vraiment attristé. Nzambe a fortifié famille, Nzambe appelle sa famille makasi, parce que ceux qui te coupent kolobani, ya mutu ya eza kolobaka ke non, Nzambe azwa lokumu, Nzambe a fortifié famille wana. Avec ordre. Merci beaucoup. En attendant, nous allons céder l'espace. Nous avons nos amis. Toyebi bango makasi baza bayembi minene basalaka honneur ya RDC. Ce sont nos sœurs Bakunda Sister. Parmi Bakunda Sister toza pe na ndeko na biso moko ye pa ye ko rendre hommage ya suka na ndeko na biso Naomi na lolaka na musique na loyembo. Donc nous cédons d'abord la place à la musique, bako agrémenté en attendant avant tout ça là, tout yamba, tout recevoir, tout accueillir, quand il y a de konabiso l'artiste Naomi Kipulu.
Mera
Soyez bénis, Zamba Pambola Bino. Amen, maman. Motuna na biso ezali po ete toyebi ke oza moko ya libota ya mama Naomi Kipulu oyo asili bongo kotika biso. Motuna ezali ete basalaki autopsie po ete nungu ekotambola. Balobi ete bakutaki ye na bapota na nzoto, ba déchirure neti ba manzaka ba biloko mingi na nzoto. Est-ce que ezali bosolo? Un parent na baza bana ona kadraka na losambo comme peut bana nyonso zo comprendre donc liwa ya mwana epesi biso pasi parce que zalaki vraiment le moment te mais nzamba lobi dans toutes circonstances tokumisa ye tokumisa na makambo malamu te tokumisa na makambo tu oyo kokomela biso nayebi ke eza likambo moko ya facilité. Voilà, KM Télévision, Kakandenge Tolobara ke toyaka na ba information à solo, pe na temps réel. Là on est où? Toza bongo na morgue ya cinquantenaire bipa yoyo toye bongo ko bimisa corps ya ndeko na biso Naomi Kipulu oyo bongo asilaki kokufa na mboka na Mwanda, akufaki kuna na Mwanda na piscine, asenoyaki bomonaki
première jour ndenge nasalaki émission oyo eza bongo dernier jour. Voilà, oyo azopanza maboko wana aza mama biologique ya Naomi Kipulu ndenge bokomona na ozosenga bongo na te donner maweja apanzela biso caméra mama azokoka te azolela mwana na ye pasi pe ma voilà. En tout cas kaka ndenge na explikaki bino ke na KM télévision toyaka bongo na information ya solo pe na temps réel. Voilà, là nous sommes à la mort. Voilà, wana toza bongo côté ya bandeko na ye ba comédien oyo ba ye bongo kolela ndeko na bango Naomi Kipulu. Voilà, là vous voyez c'est Mama Via, donc c'est tout le monde qui est en larmes. Donc baza bongo ebele bazolela bazokoka bongo te po ete ndeko na biso Naomi azalaki bongo malamu na baninga na ye. Voilà, comme vous voyez bazolela bongo. Là je vois la présence de Charlie des groupes Sinark. On a dans un mona baza bongo baike ba groupe ebele oyo ekokabola mawa na famille ya libota mobimba ya mama na biso Naomi Kipulu oyo asili bongo kotika biso lelo eza dernier jour na ye. Lelo eza bongo mokolo na suka na ye toza bongo komema ye na bipai oyo akopema libela kino tokomona na lisusu ngonga nzambe akoya. Voilà. Bonjour. Tanti Linda, tomoni yo awa bongo na matanga ya ndeko na yo, concert na yo Naomi Kipulu oyo asilaki bongo kotika biso na liwa oyo ezalaki briske po asenoyaki na piscine. Eza place ya esengo te, eza place ya mawa. Mais place eza mingi komona ete boza vraiment baike te. Po ete ba comédien boza baike. Naomi azalaki na groupe théâtral ya mukete. Ndeko na biso Naomi awutaki bongo na groupe sans souci kino akei na papa Omar na groupe na ye aza pe ntonzinger. Mais komona ete boza baike te liloba nini okoza na Merci d'abord mes sincères condoléances le plus attristé la famille biologique ya Naomi et puis la famille théâtrale Mobimba. Naomi azali ndeko na biso leki na biso collègue na biso oyo tosala rane musala moko oyo ya bande ko sala paske auto tika biso ben nzambe ye moko ayebi. Donc oyo apesa ezali nzambe aboto ya peu importe ya lolenge ya kokufa na ye ya condition mais nzambe na yebi et na bolingo wana ngana nenga mabete na tourna na yete mais solo na ye parce que aza artiste munene AG Omari aza ngai. Donc de tout le temps nous allons naye il faut na compatir vraiment naye et surtout na groupe sans souci parce que Naomi azalaki na groupe na bango et puis lelo oyo azalaki na ba programme azalaki na ba rendez-vous azalaki na ba tournage azalaki na ba projet atiki biso. Donc moi je pense que le rôle ngala ye bandeko musu bazali toujours douleur wana amour wana que tolingani na musalango to ça vraiment de cœur na famille et puis na artiste nyonso donc c'est ça quoi. Ouais c'est ça mais ça na ngolwe ko tambola bongo na monde théâtral de bozowa ebele. À part ça comment on a été ba publication lobby montre-moi lobby tozala ki bongo na ndaku ya papa Dimos mais kota la été que ba partager qui déjà ba publier qui déjà que ya Dimos akufa qui met tosala ki descend wana na résidence na ye to kepe kokutana na chaka Congo ebele baike ba kolobe te monde théâtral bozowa ebele ko te likunya ezali kati na bino est-ce que ça bo solo bon elo mona ko le bande ko ngai
ya pasi ezali ndeti olobi likambo ya via na ngai ya père na ngai ya ve na ngai ya nono ya ndimos oyo nazo souhaite ba bonne guérison. Okoimagine motu moko avanda mpo akanisa kopiblie eloko ya lokuta okoma motu azali père de famille, donc ça fait mal. Donc ça passe mingi na motu asalaki acte wana to mpe ayokaki saki avérifier et puis apartage yango na nyonso tokoki koya mpo kolinga kolanda information mais kokufa phénomène ya liwa nzambe ka moto ayebi. Donc ngana okoexplike phénomène ya liwa te, nzambe ka ayebi lelo kozala ye, lobo kozala yo, kozala ngai, kozala ndeko mosusu. Donc na bao bazalaka pressé, na bao bazala jalousie na baninga bayeba que malgré jalousie oyo yokoki kojalousie moninga yo mpe okokufa okotika mokili. Donc mpo na ngai toyeba kosala baninga bolamu, inutile osala moninga mabe, yo kolinga oboma moninga problème eza te, mais lobi ebo okufa e mutu wana aza mpe na famille na ye azali mpe na rendez-vous asalelaka mpe nzambe yo olingi olongole na mokili. Mais na nyonso etunga na koloba soki moto akufi makambo ebele otaka kaka ebele et surtout motu ayebani. Donc nga na koencourage na kopesa moral na baartiste, donc moral toujours nzambe moko ayebi. Bozo remarke yango parce que eza bato bayebani, so ezalaki motu normal peut-être bongo boloba te. Donc courage, mes sincères condoléances bato tu baye, merci na ndenge baye koassister et puis na bato basoutenaka biso batikaka biso te et puis na ANTPC ezali association ya théâtre populaire. Donc merci beaucoup. Mabonde.